Likeza, you know. Non, il y a d'autres personnes, maestro, mais c'est erreur grave. Ok, apesi conseil na nzembo wana tango voyage ok na mboka libanda ok ko luka pona ko ya ko bongisa mboka na Congo apesi conseil wana redia bisa apesi conseil bato baza na mbongo ebele na monde oyo basimba suta na nzambe te bana maboko 4 te bana ko 4 te bana demis lo kwa ngana yo ko na ko désespérer ta to comme na 90 tango batiki aux la vie c'est que nzambe ba bongisa le lobby force de frappe de vécu. Fight her. Oh, big green hand. One punch. Force de frappe de vécu. Bosangana boye belé bobengana botonda awa liboso ba poste téléviseur na bino pona Rolanda force de frappe chaîne où mais ma actualité en plus to comme na république na biso sika to lobela artiste na misala na bango comme Jésus Christ lobaki to kondimanga tende mo misala na ngai a on est na force de frappe to pesa ba mission valeur to yeba ko zo valeur ya artiste par rapport ya ba chef d'œuvre ba sala par rapport ya misala ba na monde artistique ngeti lelo to kanisa ki ko solo la si notre star Redi Amisi la semaine passée to menga ko solo mo bande ko belé lelo pena to baki to vendre la Redi Amisi pour ça parmi ba musiciens o ba yema banzembe belé o edikamas ba yema banzembe belé pesa conseil ba yema banzembe belé oyo lelo mutu ka na conscience ya koluka vie ce qui peut mutu na conscience ya kotonganda ko mutu na conscience ya kobala mwasi to se référer directement na banzembo ya Redi Amisi c'est pour ça leo na force de frappe to lobaki to zo solo la si Redi Amisi ba ilo kanto semaine passée to solo si ba Weranson to solo si ba Jibe Piana ba semaine l'équipe to solo si ba Kofi lelo to vendre la Redi Amisi mutu na album ebele to solo si nzembo nayi na kombo ya bon mengo nzembo on ezaba parmi ba meilleures chansons o edikaka bato jusqu'à présent et nzembo bima kala mais les deux zalaka toujours elengi na mato ya bato pour Redi Amisi ça doit ki ton ya ko concentrer sur nzembo wana doit ki ton ya ko kanisa nini oyo mutu fois ça la nini oyo mutu ça na bon moi fois ça la mutu akoki jamais koko ma désespéré ya ko Redi Amisi ça c'est la biso nzembo na ya bon mengo à part cela on va parler de la biographie pour ce to bandaka bongo biographie artiste ya botama wapi aza mwana nani abana musique na nini ndenge to sala ka bandeko belé lelo to sala aussi Redi Amisi. Là directement je dis merci beaucoup na mutada na sima caméra na kombo Joseph Ndomba sima merci belé na pesi merci na collaborateur muninga monteur logo la ye na kombo ya Muna Dior sans oublier ko pesa merci na ye moko papa Israël Makese oyo asangisi biso nyonso na pesi susu ba merci belé na vena nga Abraham Matimbo papa na Judith Matimbo na denga ba Paris wana na pesi ba mbote belé sans oublier ko pesa ba mbote lisusu na mais envoie mon patron wana Pirouvé na denga pega ba Paris na pesi ba mbote belé na pesi mbote na Azmi na Tanzi la dose unique wana batu na nga ya kati to sur la série Redi Amisi qui est Redi Amisi abana musique wapi na nini azamwa na nani azakamtem na famille abotama na nini d'autres personnes ba ebika Redi Amisi non lelo bozo babik bozo bakaye bata ba téléphone boya bo copier qui est Redi Amisi a on a force de frappe télévision là je dis merci na batu nyoso ba s'abonner na chaîne na biso avant to le kana biographie ya star je dis merci beaucoup na batu pe ba tchaka ba commentaire na émission nga je dis encore merci na batu ba emaka émission je dis encore merci na bino tout non peut bo s'abonner pour ane makambo sokoza na suggestion ou bien soit dans l'artiste moko lingi to lobela nous sommes là ça la message pour mona to lobela si artiste na yo là directement tozo le kana biographie à notre star na kombo ya Redi Amisi ba comprendre qui est Redi Amisi azanani na musique abotama wapi azamona nani Redi Amisi vrai non na ezali non ya famille na eza namwisi nom de la famille c'est namwisi d'autres personnes ba kasara misi ne komona ya famille non komona ya famille za misité komona ya famille za namwisi poste non na eza ngoi prénom na eza Rémi donc Redi Amisi tout on eza ba kombo na musique vrai nom na ezali namwisi poste non na ezali ngoi prénom na ezali Rémi sinon il y a musique et ça Redi Amisi ba ilo kanto ba kombeza mo belé par rapport il y a musique ndenge asala makambo danger azwa ba kombo par rapport il y a ba
œuvre nae asala na monde Redi Amisi directement je dis félicitations à vous mon vieux par rapport ya musala non na eza na musi pour ça non na ezali ngoi prénom na ezali Rémi sinon mais Redi Amisi bailo kantu ne à Kinshasa Redi aza vraiment na kin abotami na Kinshasa abotami na 1960 abotami na 1960 les 5 mains bana ba parler bozo ton ça ba calculer Redi Amisi lelo aza na combien azana âge boni Redi Amisi aza mukolo aza mutasikate na musique bo calculer de 1960 jusqu'à lelo 2022 abotami les 5 mains bo calculer Redi Amisi azana âge nini Redi Amisi abotami na 1960 les 5 mains Redi Amisi kombo ya papa na ezali papa Luyangusu Benjamin yena za papa wa botel biso star Redi Amisi yena mta botel biso star na biso Rémi yena mta botel biso star na biso Bailo Kanto mama ya Redi Amisi c'est mama Kessa Albertine comme maman Redi Amisi ali maman Kessa Albertine Redi Amisi aza deuxième na famille Redi Amisi aza deuxième na famille azana ba yaya non azana yaya azana baleki Redi Amisi aza deuxième na famille na Redi Amisi marié père de 4 enfants Babaye Baraté Redi Amisi marié ton deni bana Redi baza combien non Redi Amisi aza marié père de 4 enfants Redi Amisi sa carrière solo comme il faut en plus c'est là Redi Amisi a tcheba nzembo ebele na kati ya Viva la musique aza les 7 musiciens congolais on a 4 orchestres ba cordé a tcheba nzembo pa tcha atikala kolongwa te na batang wana fidélité na ende et foutaki Redi Amisi c'est à féliciter Redi Amisi na kati ya Viva la musique a tcheba chanson éducatif ebele auto otanga mino ba titre ya banzembo tchena Viva la musique to otanga mino ba titre ya banzembo o atsala na carrière solo na ye Redi Amisi a intégré groupe Viva la musique na 1983 mais a intégré groupe Viva la musique akuta ide a vivre ezalaki Redi Amisi azaki moto daki pire to baka pire en terme normal vous allez pena Kofi vous allez pena battre ça dia ba chanson à travers de Kofi Olomide nde sala ke Redi Amisi intégré groupe Viva la musique en 1983 Redi Amisi a quitté Viva la musique en 2001 Bossa calcule combien des années Redi Amisi na kati ya Viva la musique Redi Amisi a continué vivre en 1983 a quitté Viva la musique en 2001 natangi na bino ba titre Redi Amisi sala na vie Redi Amisi za mission ozana ba chanson ebele so batangi ba mission na Congo ba tia ba nzembo ebele o ba sala ba album ebele Redi Amisi za na kati Redi Amisi za na plus de 100 chansons o esala ka succès ti lelo ezala ka ya sika ba nzembo bimaka la mais ti lelo ezala ka ya sika na botangi na bino premier album ya Redi Amisi sala na vie na ye premier album ya Redi ezali Lina. Je pas dit na carrière solo na non. Je pas dit na vivre la musique non. Non tanga bino nuance na carrière ya Redi Amisi. Na yebi ke bande konsu ba yoka banze mo anti lelo bakazeta banze mo ba 2000 mais non, ezanze ba na 1990 premier album ya Redi asala na vie ya ngwana Queen Lina. Na 1993 Redi Amisi binse biso Injustice album Injustice où ezala banzembo ebele ya succès. Vous avez un bel éducatif. Nzembo album on est bimi na 1993 au Redi aloba ezali normalité Injustice et titre album ya Redi deuxième album ya Redi ngwana na 1993 Redi Amisi na 1994 asali Prudence bande ko ba Prudence na banzembo be na kati ba chanson éducatif et pesa ba conseil et pesa ba courage on est nzembo album o bimi na 1994 Prudence na 1996 tozana Ziggy Tona Ziggy non tanga ba chanter bande ko batala la télévision ba yebi ki Redi Amisi ba yebi banzembo Redi ou esala ka succès Ziggy e bimi na 1996 na 1998 Redi Amisi asali biso étoile oyemba baluka ka étoile na nga yedina mama yo keza album o bimi na 1998 eza album oyo ti lelo so yo kiango okoyoka kake Redi aza différent ba texte ya Redi ya ba chant eza différent ba mélodie ya Redi ya banzembo eza différent album ma 100% conseil na conseil insanité ezate c'est pour cela nous tout le baki on va parler aujourd'hui de notre star Redi Amisi Redi Amisi abimisi étoile na 1998 Redi Amisi na 2000 ans ayeko bisa fin des îles basala fixe ngande kona biso Stino Mubi album wana et ça la succès et ça la vraiment succès les albums ebim na 2000 ans ezaka dio ya yena album ezaki featuring ya yena Stino Mubi 2002 Redi Amisi ça le compteur à 0 banze ba Redi ezalaka loko bimi mikolo mais ça banze makala na 2002 Redi Amisi ça le compteur à 0 2005 Redi Amisi ça eli biso ligne droite bande ko kanga ba année 2005 ba ligne droite na 2010 Redi Amisi ça eli biso li Kelemba
oyo mutu tu ayoka banzembo wana ayoka album wana ba likelimba ezali ya beta lisolo ya via mutu likelimba ezali mutu yeba koza bien na bato polo bi bon pe bazongisela likelimba ezana ba définition ebele ezana ba signification ebele Redi a mis album ya likelimba ebimina 2012 2022 album Redi to bimisa mikolo titre nango eza bailo kanto komona ye moko ya musique yango chango na album nezo bima eza album ebimina 2022 oyo ezana ba featuring ebele to tangela bino parmi bato ba yebani ya minene ya mboka na biso Congo icône ya musique samangwa na basali featuring na Redi a mis hérité wata moto na tembe basali featuring na Redi a mis là to soli sur album Redi a bimisa na vie eza 10 album ou Redi a bimisa na carrière na ye ko bana vivre la musique ati aye na orchestre na mo la casa de canto aujourd'hui dans l'obela sur la chanson Redi a mis na kombo ya bomengo album non la chanson ezali nzembo oyo et puis si bat ba conseil belé non mais ko décortiquer les bino la chanson pour comprendre qui est Redi a mis pour comprendre Redi na nzembo na yembi nini pour comprendre Redi a lingi nini na mitu ya batu Redi a lingi juste muta comprendre que pour kozwa mbongo ezaka musala ezala ngo manjite ezaki cité nzembo Redi bandi boui utangai na yana mokili nazalaka nga motema pembe conseil directement na batu baza batali kunia mutu na mokili pour réussir na vie kozala jaloute batu mingi bazaka ba jaloux vers bandeko na bango bazwaka na bango te po mutu zofuza la motema pembe Redi alobi utangai na yana mokili nazalaka nga motema pembe mabuku likolo azolela nzamba sunganga bino batu bozali bana mboka bokenda koluka avant kosala nyoso tshano nzambe liboso okomona nzambe akosunga Redi a mis asa mutu bandiko laksa batu de nzela nzambe il y a d'autres personnes ba milobelaka na vie ke nga nazala loboko moko na famille na nga mutu akosunga nga zate mutu akoyede nga zate mais ndeko ne Redi a mis alobi so chelike pa nzambe pesi sous confiance na musalo sala ufuni be effort yebo kozwa na yo okozwa na vie mutu oya za mutu longole elika ke na koza na ndeko mo aider ngai to papa le to mama le non Redi a mis ayembi ngai loboko moko ça veut dire atoza yo moko na famille ya babola famille bazanga yo moko poko bimisa famille na pauvreté ça veut dire pour famille na pauvreté il faut zwa na ko tia elika on pas nzambe à part cela mi pesa na musala balobi y a pas de son métier ya que de sorte gens donc musala to eza musala Redi a mis conscientiser biso ba jeune ke sans musala okozwelo côté sans nzambe moto ko avancer te c'est pour cela nous force de frappe télévision to lobaki to sur la chanson bomengo ataka la boyoka banzembo oyo Redi a yemba boyoka ba message Redi a mis ya ko lobana nzembo na batu banginda lo na monde basimba sultana nzambe te makasi kaka na musala Redi a mis sur la moto importance ya musala en plus alunga longola moto complexe pour d'autres personnes bakanisa ka bato bazwa ba spécial non nangana yo na pauvre na riche biso tout basala biso pa nzambe biso tout ba créature ya nzambe asala biso potozwa quand on est des pauvres parce que nous sommes des fainéants et des négligents osala musalo la sosenza menakati non obitenga na simba nga kisi ba problème te quand tu veux simba kisi ba so na yo Redi a mis salobi très bien tant nous travailler kozala désespéré te ba ko kozoko ko malokola bango yango Redi a mis sabi bomengo atankala na kozwa na kokoma lokola bango ça veut dire bango pe baluka kana 1 baluka na 2 na 3 ti bakoma na ba 100 ba na molelo so tsheka sérieux okokoma lokola bango Redi a mis ola musaka moto conscience que bomengo atakala okozokoma lokola bango ba o bazala molelo basimba na ba pe sultana nzambe te c'était juste makasi na musala ozala pousser ozokumaka moto ezoza taximen ezoza cameraman monteur nyonso eza musala ezaka musala sortir ngo sérieux au monde que avancement na vie kozala d'autres personnes d'autres travailler mais on négliger même musala salaka ole abanda ko pesa musala yango valeur pour ba ba respecter na musala yango ya so négliger musala yango siko atankale okoma lokola bango koma pour koma lokola bango de Redi a mis sayembi et usengo ba principe na musala na yo respecter d'abord musala ya yo pesa yango valeur économiser cha musala na maboko ya nzambe au monde que okoma lokola bango de Redi a mis sayembi bomengo atakala na kuzuwa ngai pe na kokoma lokola bango longola désespoir na vie ko kasate bango basela balo mabele ezaki na ba diamant to ba couvre to ba coltan non ko kasate yo basala ko mabele soki ya côté ya kalamu non biso tout nzamba sala biso ndenge moko apeso ba chance ape biso ba capacité ndenge moko oyo bango baleki yo lelo parce que yo na vie na yo otie sérieux te sur na cop non emso sala berere bele na vie na conscience na yo moko so vandi boezo misaka ndeko nanga so pour sala berere na vie ko désespéré te tango profiter po lobia mutu ela boka nzambe musala okozo sala lelo so tshela ngo sérieux okomona oko avancer okoleka bango yo kanzamba Redi oyo nous comprendre que qui est mutu a la capacité ça tout moninga salaka asa spécial ta
ndeko wana koma na mbongo ebele wana amonela bino na famille aza spécialité noko na bino wana misoki nana aza spécialité papa lengi na bino wana linga papa peso mbongo fo bana kokumisa kae aza spécialité kende premier jour kumisa peso mbongo wana kelango kwa omona ki wadoko suko sengete so tchelango sérieux Redi Amisi apesi ba conseil ya makasi na nzembo wana ya bomengo tankala Redi Amisi merci beaucoup yango biso to lobaki faut parler sur Bailoka to grand prêtre na ndenga banzembo talobi na nzembo oya peso sous conseil pa bande kona biso bana mikila libanda bana France bana Allemagne bana Canada alobi biso tokena kuna na poto kozwa mayele kuya kusala musala na mboka na Congo ndeko za na poto kena kuneza mboka na hote ukena ko luka po sunga bana visasa mususu pe bateka parcelle de mi po bati na poto za mboka na hote ozwi na poto wana yaka conservesti na kisasa okomone kozala plus bénéfique ya bandeko na yo ba congolais Redi Amisi na nzembo o alobi presque tout a conseiller batu na manière nyonso même na bandeko bana ba Luanda oyo mono zwi wana kolingo zwa milliard te zwa million te za mboka mupaya yaka na Congo sala ko sala okomona ke to ya chômage eko diminuer okomona pe ba impôt ba futa ko kuna na Allemagne to na Suisse awa ekozala mukie Redi Amisi ayembi tout alobi ngana ke na kuna na poto koko di samaele na ya kusala awa na kin ça veut dire à tout temps antique kuna ya ko l'acception ko ba l'action kuna na kisasa so kuna zwa million ya ko tongela biso ana kin so kuno zoka milliard ya osala pata ba école ba selemba ezala ba bumbu ezali ba partout okozwa mabele non l'été ko pesa yo okotunga Redi Amisi a tout parler Redi lobi to ya kipoto poto makambo ça veut dire ezamboka na yo te okene kuna ko luko okene kuna te poko vendre produit bon non poto eza pays oyo ba ko benga na opelelo poto eza pays oyo okosa mbebe ya muke ba benga no zongi awa oyene eloko te il y a d'autres personnes na Congo batika famille pauvre mais que kuna sali ba 40 ans solo kanangi na poto a ovanda ko bi fazer ndeko nanga tango za na mboka libanda il faut toujours penser na pays na yo Congo il faut toujours ko donc ça misu na sima na tika bandeko na ngai mama na ngaza kuna bayana nga baleki na nga banoko na ngai Redi Amisi ayembi nyonso alobi lisusu na bandeli toya ki poto makambu ekenge lokola nia ça veut dire mboka mupaya kozala kidiba te kozala distraité Redi Amisi alamusi batu yo kenda poto commission mboka non il y a d'autres personnes balobaka lo maestro ngana kufaka na poto bakundanga na poto mais c'est erreur grave okene kuna ko luko kene ko kufela kuna te bakundo kuna te non yo kene ko luka ideni ko mina ngo ngamba kunaka na poto bakunda na poto pourquoi zwa oza nango yaka kotonga na kin zwa quelque chose ozwa wana yaka ko s'investir na kin. C'est pour cela que je remercie bandeko belé ba comprendre qui na mbongo mona mtatiki poto aye ko sala bilanga na kin asu mabele na ebe hectare a lona aso lona zo teka zo mona ke muta otonga ba 7 niveau na mbongo euti na mabele na ya Congo yo na poto zo kanisa nini olata blouson olata yoji olata miyake olia okanga ba photo na ba voiture bato okanga ba photo na saba immeuble bato okanga kin a ozane lokote bando ono bazo souffrir non Redi Amisi peut se conseil pour tout le monde les gozali banda okenda ki neko luka okenda ki cherche mingi na bête société la bando ko bateka banda ko pona bino na bête société mingi na bando ko papa bimisa me on patino na poto atinda ki yopo okende obunda oya kosunga libota atinda ki yopo kende otanga oya kosunga pays
papa besoin conscience redi a mis sa lobby mutu to de conscience quand oza mutu nzamba salo lokwa mutu nyoso fo oyeba koluka apesi conseil na nzembo wana tango voyage oke na mboka libanda oke koluka pona koya kobongisa mboka na Congo apesi conseil wana redi a mis apesi conseil bato baza na mbongo ebele na monde oyo basimba sultana nzambe te bana maboko 4 te bana makolo 4 te bana demis lokwa ngana yo ndeko na ko désespéré ta to comme na 90 tant batiki aux la vie c'est que nzamba ba bongse le lobby apesi conseil a lobby mutu na vie faut mi pesa kaka na maboko nzambe na musala bandeko biso na force de frappe télévision to zane pona ko matisa ba artiste ko kitisa te to pona ko conscientiser ou eza rubrique sika to lobela ba artiste na misala na bango to bana toujours ko sélectionner ba nzembo za éducatif. Pour te bande qu'on a biso basali banzembo bien ébélé toujours sélectionné kaka so bo sepel na émission redi amis oyo boko manase bo mona to bande la sou ya libala redi amis a embinyoso so bo sepel na émission o bo titre to lobela sou elo mususu to lobina bande ko basali bana mboka yaya okenda ki koluka mboka no ezali Congo mabele na ezali msu na ba Congo to na sanda na so na base aïe je m'excuse so na Équateur so na nini oyo zwi yaka soma mabele na Équateur Oromona ke orozwa mbongo la kisasa bandeko conseil simple tant ozali bana mboka yaka kisasa soma mabele lona ozali bana mboka conseil simple ngandi olabino pesa bino yaka kin soma mabele bokola ba ngombe bokola ba ngulu okozala parmi ba milliardaires to ba millionnaires oyo enviaka na poto mboko yo ezana nyonso milliardaire envia kuna ensusu anepeka bilanga na ya tomate mais na Paris aux hommes les grand prêtre et l'on est zangi yo lo ngakuna ya au sape bilanga no tomate et ko empêcher la tayoji o la tayoji na yo mais na vraiment na yo o employé bande kono ba congolais pona nini o diminuer un peu chômage ya mo biso tozo lobela ba artiste tozo pesa toujours batoli là directement to komi ko chité je dis merci na batutu ba consommer émission au début jusqu'à la fin. Je vous dis merci beaucoup. Je vous dis encore merci. N'a pas bonné na biso force de frappe télévision. Merci vraiment. Nenge bozo kotaka bocha commentaire, bozo aimé émission. Je vous dis merci. Je vous dis encore merci. Na maître et temps en paix à circonstances. Jésus-Christ pour moi chrétien. Jésus-Christ merci pour ta grâce, pour ta protection pendant la journée. Tout là la lokola ba kufi. Tomba la musa biso faut pesa Jésus-Christ merci. Je dis merci une équipe technique mobimba ba simi montage, ba simi caméra Joseph Ndomba si ba merci belé. Ndeko nanga mona Dior ba merci belé. Papa na biso Israël, bah merci et belé, bah tout nyonso, au boroya, au ligné publicité, au ligné nini, numéro ezana benga, tout ça la publicité. J'espère que tout le monde dans l'émission a dessiné un thé pour un conseil bande kobozwa, sur na lobby mabe, naza mutu. Mais quand on a personnellement n'a pas juste des conseils. Sur la kinégo, allez déranger Moutou, je m'excuse, Bolimbisanga, Awande, c'est Moussala, pas de polémique. Merci beaucoup, tout le monde est dans le prochain numéro. Sans oublier, Soro Lingiba Lobi la mise, quelconque, Songolo Pakala, Kuma. Sopo Lingi, Kenze, Mousou Sezala, pour na rédi à Miss Loba. Soro Lingiba Boa Libanga, numéro Joseph Ndomba Cézana, Solana Joseph, et Goko Malango. Merci beaucoup, bye, tout le monde est dans le prochain numéro. Je vous aime beaucoup, abonnez à Bissou la Linga, Bino Mingi, bye bye. Moutapoto Yakoto Nganakin, merci beaucoup, bye. Force de frappe, de vécu. Fight her. Oh, big right hand. One punch. Force de frappe, de vécu.